Seigneur, nous bénissons l'éternel Dieu, nous rendons grâce à lui. C'est lui qui nous a donné la grâce, la vie gratuite. Tika kombo na nkolo ekumisama na maïnyo swasali. Le Dieu a montré son amour parfait. Topamboli nzambe, topesi nzambe une opportunité oyo. Bien aimé, nous sommes en direct. Bana nzambe, c'est vrai, nkolo asali biso grâce. Yonanga tozu pema ya ofele. Tika ete to profiter na koyoka liloba na nzambe. Tolingaki plus to pesa nzambe merci, to pesa nzambe lokumu. Nao nyonso asali pe akokisi kati na bomoi na biso. Tika o sika oza bien aimé o kota na kati na présence ya nzambe. Tolingaki to bondela na kati na bolingo na nkolo. Seigneur Dieu, tendre Père, je viens te bénir, te glorifier parce que tu es notre Dieu. Merci pour la vie, merci pour la grâce que tu as fait pour nous d'être encore des créatures vivantes. Topambolio, Nzambo epesi biso makasi, Nzambo reconnaître biso, manifester faveur na yo, beauté na yo, amour na yo. Kolo na nga pe bandeko nyonso oyo bazana biso présent na kati na journée ya lelo. Kombo na yo ezwa lokumu pe ekumisama parce que ozali malamu. Nzambe na tikita oyo tolito yo kaliloba na yo kati na maboko na yo le Père de gloire. Nayebi ke eza moment précieux nkolo tolito lia liloba. Nzoto liaka biloko oyo eza naturel molimo esengeli lia parole na yo Yesu. Nzambe tokomi na temps ya suka, Père très saint, tika ete libota et profiter afin que to vivre bénédiction, to vivre sanctification. Natiki maloba na maboko na yo, le Saint-Esprit zala maître du début au fin, conduire biso, la briser nyonso, oyo za yo te Père très saint, et que nous mosika dans le nom puissant de Jésus. Loba na yo ekwe na mabele kitoko esala makama minene. Comme on a Christ Jésus, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis l'Éternel, na komisi nzambe na grâce à Pesibiso, na pesi nzambe merci na yo yozo landanga direct. Lelo eza mokolo kitoko lisusu pona yo, eza lipamboli pona yo. Bien-aimé, nzambe a permettre na nzela na ngai moumbu na ye, disciple na ye, et to partager maloba na Nzambe. C'est vrai, to komi na temps moko eza tellement difficile, temps moko ya souffrance, temps moko yo bien aimé dans le Seigneur, oyo mokonzi na biso akomi prêt pona kozonga. Seigneur na biso tozala prêt, tozala très éveillé po ete kozela oyo ezali mobali na biso Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, thème to partager na tongo lelo eza titulé Lolenge Oyo. Nous parlons sur la restauration. Zamazana posa to lobela si la restauration, bien-aimé dans le Seigneur. Nayebi ete eza te moko oyo eza tellement important oyo esengeli na biso to partager bana na Nzambe. Pourquoi Nzambe alingi to partager thème sur la restauration? Bien-aimé, to komi na temps ya suka. Ezo senga bato bazala restaurer. Yango na bien aimé avant to kota na kati na malakisi na biso to kofungola Biblia na mukanda ya Marc chapitre 13. Bien aimé na kosepela yo tanga yango mobimba ngala kotanga ba verset clé pour na temps oyo esengeli pona biso. Marc chapitre 13 tokotanga na kombo na Yesu Christo. Bien aimé dans le Seigneur, Bible Biboye. Alors, il sortait du temple. Un des disciples lui dit, enseignant, regarde quel est le bel pierre et quelle belle construction. Cependant, Jésus lui répondit, tu vois ces grandes constructions, eh bien, il ne restera pas ici pierre sur pierre, rien qui ne soit démoli.
Alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui demandaient en privé, dis-nous, quand ces choses aura-t-elle lieu et quels signes indiqueront que toutes ces choses vont s'achever? Jésus commença donc par leur dire, faites attention que personne ne vous égare. Beaucoup viendront à se servant de mon nom et diront, je suis le Christ, et égareront beaucoup de gens. De plus, quand vous entendez parler de guerre et de nouvelles de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Bien-aimés, voilà Oyoza Malobanzambe a lobeli biso na kati na tongo alelo tozotanga verset oyo si à Marc chapitre 13 nena lobaki ete yo kotanga yango tina suka. Pourquoi tu nous sur la restauration? C'est parce que Yesu Bible lobi ete Jean André bayekoli ya Jésus babandaki kotuna Christ Yesu balinga bayeba sini ya temps oyo mwana moto esengeli azonga pona koyeba koréunir na bango ensemble. Bien aimé, bayekoli bazalaki très vraiment prudent, bazalaki très sage. Tant moto azotuna eloko c'est que aza na posa ya eloko wana. Bien aimé, ezosenga na biso to comprendre plus que tokomi na temps moko oyo eza ya suka. Bien aimé, lelo tozomona makambo nini oyo ezoleka na kati na monde entier. Monde entier vraiment eza paniqué. Monde entier eza paniqué, ba virus makambo ebele ezo se manifester. Bien aimé, makambo ba lo Bible ezoloba ezali kokokisama. Tozomona ba guerre eza ko se manifester. Bible lobi ete batu mususu bakoyeba koboma bandeko na bango. Lelo tozomona ba poison ezo se manifester, ndeko mususu animi a poison ndeko na ye. Ezomona aboma ndeko na ye, papa lingi ya sacrifier mwana na ye poison na mbongo. Tozomona makambo na nyonso. So tozomona makambo na nyonso bien aimé. Zamba zolinga plus yo oyeba ko attirer attention que mwana moto akomi pene ya kozonga. Bien aimé dans les sénateurs na kati na mokili toza ba pèlerin, toza ba étranger. Bien aimé, sengeli comprendre ete un jour bien aimé et sengeli to longa na kati na mokili o. Mais zamba za na posa après la mort, après ko longa na kati na mokili oyo to vivre lisusu na kati na vie éternelle. Bien aimé, et Seigneur, on comprend le oil. Yesu Masia azalaki très sage. Bible lobi ete Christ tango amona ki ete akoma ki pré ya koyeba ko matali epai na papa. Bien aimé, abandaki koyeba koyebisa bayekoli na ye oyo esengeli. Bien aimé, nazo tirer attention na yo. Makambo ezomona na kati na mokili oyo bien aimé, esengeli makambo est arrivé. Babiete avant Yesu Masia ya esengeli makambo tozomona ba malade bimi ba malade kobi na kati na mokili banzala makama mabe zo se manifester ba guerre eza ko se manifester bien aimé dans les Seigneur tozomona ba guerre froide ba guerre moko eza ko se manifester batu ba koti na ba haine batu ba koti na kati na kobunda bien aimé eza ba signe de temps ozo senga na yo mwana nzambe ozala prêt pote mokonzi na biso akomi prêt ya koyeba kozonga bayekoli batuni question epa Yesu Yesu alakisa bango ba signe bien aimé oza na kati na mokili oyo ozomona makambo ndenge ezokende lelo nga na yo bien aimé toza enfermé na kati na bandako tozobanga oyo ezali virus po ete soki obimi ekozwa yo okoyeba kozwa maladi mpe okoriske okufa. Mais bien aimé, nzambe aza na posa tozala prêt. Mwana nzambe abangaka liwa te. Mwana nzambe azalaka prêt parce que liwa eko si prendre yo tompe liwa eko si prendre yo te, mais Yesu Masia akoyeba kozonga pona koyeba kokamata biso. Yango na bien aimé, tolingaki tolobela sur la restauration. Restauration eza tellement eloko eza important. Tant que la mot restauration eza tout simplement ko préparer ko bongisa eloko ebebaki eloko ekomaki mabe esengeli ba bongisa yango. Bien aimé dans le Seigneur, na ebiete eloko eza important na kata mo na yo eza vie na yo. Na ebieto yamba Christ lokola Seigneur et Sauveur, eza eloko eza tellement important. Pourquoi nous avons alingi to la restauration?
Bien-aimé dans le Seigneur, Zamba zolinga plus moto à comprendre parce que c'est eza yonanga o esengai na biso to yeba kozela mokonzi. Tozo benga Bible biete bazo benga biso lokola ba épouse, toza lokola basi. Jésus-Christ aza lokola mobali, aza lokola époux. Jésus a matin la likola kendi akenda. Bible biete akei pe akozonga akoyeba kozwa oyo eza épouse na ye. Épouse na ye bien-aimé eza yo nanga oyo toza na kati na mokili oyo. Bien-aimé Zambe azolinga plus restauration esalama na kati na bomoi na yo. Na yebi bomoi no lenge zate. Bien-aimé ta nzama linga otasa so lika motali restauration. Tamsu nzama zomona ete bomoi na yo eza vraiment ya kobeba. Nzama zomona tamsu vie spirituelle na yo eza tamsu ya kobeba. Batu bazomona lati malamu. Batu bazomona toza bien portant. Mais tamsu spirituellement vie na yo eza malamu te. Vie na yo eza kitoko te. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible zolo ba ete le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mokili oyo bien-aimé toza ba pèlerin. Mokili oyo un jour ekoleka. Mais posa na Nzambe zate, bien-aimé dans le Seigneur, yonanga un jour to hérité oeza la vie éternelle. C'est pour cela Nzambe azoninga ete restauration et se manifester. Restauration et se manifester. Nzambe azolinga plus bomoi na yo, vie na yo, bien-aimé, ezonga normal. État spirituel na yo, ezonga malamu. Ozala prêt pour na koyeba ko rencontrer na mobali na biso Jésus-Christ. Bien-aimé, Nzambe na posa eloko oyo et se manifester na bomoi na yo. Na yebo moi na yo lolenge zate. Na yebo moi na yo lolenge otambolaka te. C'est vrai, on dit ma Christ lokola Seigneur et Sauveur. Tamso ko yambasu Yesu Masia malami balete. Mais Seigneur alingi plus oyeba kotala bomoi na yo lolenge yango eza. Est-ce que vie spirituelle na yo eza lolenge ni? Façon nini yo za ko mema epai na Nzambe. Soki Yesu Masia ye lelo, est-ce que ndeko nanga yo kokota mboka na Nzambe? To sambelaka bien-aimé pona bomengo te. To sambelaka bien-aimé pona ba voiture te. To sambelaka pote un jour bien-aimé dans le Seigneur. Ngana yo toyeba kokota mboka na Nzambe. Yesu Masia ayebaki. Bible bete Yesu Masia ayebaki ete lokola utaki epai na papa pe azozonga epai na papa. Bien-aimé mwana Nzambe sengeli ayeba eloko wana. To salami epai Nzambe. So toza na 4 mokili, bien-aimé ezane Nzambe asalaki ete yonanga pe toza na 4 mokili. Nzambe ne mutakelaki biso. Lokola to kelemaki na 4 mokili, mukolo moko bien-aimé esengeli to zonga na maboko ya Nzambe pona koyeba ko vivre pour l'éternité. Yangona bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe azolinga plus to partager thème oyo si la restauration. Tanto balikamwa restauration ni na lobaki kati siko keza, Nzambe azolinga ko préparer. So totai na kati na restaurant. Bien-aimé, tanto tola na kati na restaurant, ba préparaka. Pote mutu alia eloko. Esengeli balamba eloko wana. Esengeli ba préparer eloko wana. Bien-aimé, okomona kata mutu na kati na restaurant, soko mutu alinga lamba eloko, akosenga na ye aza na biloko esengeli alamba. Pote biloko wana ava elia me pa batu, esengeli ezala préparer. Bien-aimé dans le Seigneur, pote mokonzi na biso ayeba koya kozwa biso ezosenga na biso tozala préparer. Bien-aimé, toza lokola basi. Ngana yebeke mwasi oyo azwi grâce ya kozala na kati na mariage. Bien-aimé, mwasi wana ba préparaka ye. Batebele babala bayebi lolenge nini mariage ezalaka. Bien-aimé, tant mutu azwi grâce a koyeba kozwa mariage ba biete non. Date no mariage eza lelo. Bien-aimé, okomona mwasi bakomeme na salon. Omona mwasi bako préparer bilamba kitoko suki malamu. Bako sala pena ba boto esengeli. Pourquoi? Parce que aza préparé parce que eza mukolo ya mariage. Nous aussi, esengeli toza la préparer. Bien-aimé, toza la restaurer, to bongama, to mi bongisama pote mobali kalate akomi na porte pona koya kobala biso. O remarqué mwasi soki mukolo na mariage na ye, mwasi azaka na esengo. Même azaka na esengo makasi. Pote ayebi ke non azobala et puis ezalaka fête bato belé baza invité bato wana nyonso bakoya kotala fête oyo mariage
oyo ndeko akoyeba kosala. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, Seigneur na biso to comprendre. Tozana mobali moko oyo akokana nyonso. Nabengaka ye na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ezana mibali belé oyo babali basi na bango, bapesaka ba promesse. Ezana ba promesse o apesi yo tamso abike non. Moi c'est na lobi na kosomble lamba, lobi na kosomble voiture. Mais tamso tilelo oyo ba promesse ngo tilelo aloba akokisa te. Mais mobali oyo to bala, mobali oyo to ndimela, bien-aimé, abengami na kombo ya Yesu Kristo. Bien-aimé akosaka te. Bible lobiete alobaka liloba moko pe liloba nyonso oyo alobaka ekokisamaka. Aza mobali ya valeur, aza mobali ya akoka. Jo bazo ba ete akoka na nyonso. Aza mobali ya yebi nyonso, bien-aimé. Ayebi kopesa mutu valeur. Bien-aimé ko remarquer même na kati na vie ya ndeko lokola Bartimée oyo akufaki même miso. Mais Yesu apesaki ye valeur, azongisaki en état normal. Miso ya Bartimée. Nzambe esengeli to comprendre loko oyo. Toutaki epa Nzambe esengeli na biso tozonga epai na Nzambe. Conception na yo esengeli o comprendre loko oyo. Tango mutu aza koyeba ke non un jour na kozonga epai na Nzambe akoyeba ko se préparer. Yango na bien-aimé, Yesu babi ete mokolo moko avandaki pe akamataki robe, akamataki esui, akamataki bassin atie, akamati mai atie pe abani kobenga bayekoli na ye moko moko pe abani kokotisa bango makolo pona koyeba kosukola bango. Bien-aimé dans le Seigneur, tolobi ete restauration ezali komettre eloko na état moko eza propre, ezali komettre eloko na état moko oyo eza prêt po ete bato ba servir na yango. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, balobi ete ezalaki na Pierre oyo azalaki disciple à Christ, azalaki toujours éveillé à tout nikile abisi Yesu Masia. Non, Seigneur, kosokola ngai kaka makolo te, mais nasengi osokola ngai pe maboko, osokola ngai pe makolo. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Pierre ayebisi Yesu Masia asokola ye makolo pe asokola ye maboko? Parce que Pierre, tant que Yesu Masia sali geste oyo, Pierre a se sentaki coupable que non, maboko na ye eza maboko oyo eza mabe, pe maboko na ye pe mutu na ye ezalaki mutu oyo ezalaki vraiment mabe koleka. Bien-aimé, na tango tozolinga tolobela si la restauration, bien-aimé, Nzambe aza na posa ete na kata omo na yo, bien-aimé, oyeba ko manifester eloko oyo bazobenga repentance. Bien-aimé, repentance na vie ya mwana Nzambe eza continuel. Nzambe aza na posa ete ozala restaurer, ozala préparer, bien-aimé, obongisama pona koyeba kokutana na mokonzi na biso Yesu Kristo oyo aza mobali na biso. Bible lobi ete prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Na ebite bana na Nzambe tozomona makambo ezoleka na kata mokili oyo. Makambo ezoleka na kata mokili oyo, bien-aimé, comme tellement bizarre kosakana te. Ezala makambo ezosala ma bien-aimé eza oyo Nzambe abongisa te. Lelo tozomona ba mariage ete ya mobali na mobali, bien-aimé, tokomi vers la fin. Bato bazo comprendre te, mais bana Nzambe oyo bazo comprendre, bien-aimé, esengeli na biso to milengela. Bien-aimé, toyebi mokolo te, toyebi jour te. Bayekoli batunaki mokonzi, mokonzi yebisa biso me mokolo okoya. Yesu Masia bi même ngai moko na yebi te mokolo na kozonga, mais mutu ayebi mokolo yango eza kaka Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tant toyebi mokolo te, bien-aimé, esengeli na biso tozala prudent na tango nyonso. Mwana Nzambe esengeli azala prudent, mwana Nzambe esengeli amilengela, amisenjela. Bien-aimé, biloko na mokili oyo ekoleka. Okomona mutu avandi makanisi na ye kaka, non, akoma na mbongo ebele. Bien, mbongo eza malamu. Mbongo eza malamu, bien-aimé dans le Seigneur, mais lelo tokomona makamuni ebimi na kata mokili. Na bato baza na mbongo, na bato baza na ba patron, baza na ba compte ya ba mbongo ebele. Nous tous, nous sommes enfermés na kata na bandako. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Nzambe azolinga kotalisa yo ete, bien-aimé, c'est vrai mbongo eza malamu, mais bien-aimé, eloko eza mutuya ete tozala préparer parce que moi na moto akomi pene. Babi ke Pierre abi mokonzi sokolanga pe mutu. Na yebite soki Pierre mutu na ye alobaki pourquoi a raisonnaka neni. Bien-aimé, na bato ebele ba raisonnaka malamu te. Bien-aimé, Bible lobi to linga Nzambe na biso na kati na motema na biso, na kati na bomo na biso mobimba pe na force na biso nyonso. Bien-aimé, na yeba penser na yo te. Na yebite soki nini oyo raisonnaka mi, oyo kanisaka ezani, est-ce que ba penser na yo epesaka lokumu epa Nzambe? Na ebite tango Pierre Yesu azobisa Pierre asukola Pierre makolo. Bien-aimé, c'est que Nzambe amonaki makolo ya Pierre ezalaki mabe, ezalaki salite. Bien-aimé, na ebite makolo na yo ta mususu ekendaka na église, banzela ni okendaka, bandako ni okotaka.
bien aimé yoza témoin nzambe aza na poso comprendre eloko oyo pourquoi seigneur alingaka sukola makolo ya Pierre Pierre abi ete kosukolanga kaka makolo te sukolanga kaka amena mutu lisusu sukolanga mpe na maboko nayebi te maboko ya Pierre eske esimbaka eloko nini bien aimé ntango mosusu maboko na yo oza mwana na nzambe bien aimé esengeli okomprendre eloko moko bana na nzambe baza na lolenge oyo batambolaka apôtre Paul azoloba ete tout m'est permis mais tout n'est pas utile bien aimé dans le Seigneur nous sommes appelés à la liberté Bible zoba que nous sommes appelés à la liberté. Mais tout ça, la liberté, on a prétexte. Il y a qu'on vive selon la cherté. Bien aimé dans le Seigneur. Bible zoba que nous avons yes masi azo finga batumso ba pharisien. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur le comprend na kato mo inabiso. Zamaza na posa il y a restauration. Zamaza na posa bien aimé il y a repentance. Pierre abaniko bongo abaniko sala repentance avec mon konzi. Sokolanga pe maboko. Tamsu maboko na bien aimé au simba biloko yo. Le Seigneur le simba te. Bien aimé dans le Seigneur. Tamso maboko na yo esimbaka mabe. Tamso za maboko na yo eyibaka. Bien aimé dans le Seigneur. Tokomi na tango esengeli mwana moto aya. Biloko na mokile kotikala. Na on amona te moto akufi ete bakamati bakundie na biloko na ye. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé Seigneur na biso to comprendre. Salomon lo biete nyonso na katra mokile. Eza vanité de vanité. Bible lo biete toluka liboso bokonzi na Nzambe e nyonso ekopesa mela biso na se. Na simanango bien aimé dans le Seigneur zamaza na posa ya restauration babi ke Yesu abani ko sukola makolo na bango abiso nga na sukoli bino te bokozwa part moko na ngai te bien aimé babi ke restauration ezo senga to rendre loko ezala na état moko bien préparé tala bo moyina yo tala vie na yo bien aimé okoza la apôtre okoza la pasteur okoza la nani mais bien aimé tala bo moyina yo lolengeza zamaza na posa ya repentance. Bien aimé dans le Seigneur, dans mon Jean chapitre 8, na kotanga te, babi te zangi na mwana mwasi moko asalaki fraga de li. Bible lobete na mibeko na Moïse, lokola asalaki mabe lolenge wana esengelaki azwa etumbu. Etumbu na esengelaki ete azala lapide. Mibeko na Moïse bien aimé eza mibeko oyo Nzambe apesaki loi epai na Moïse. Babi ete mwasi wana esengelaki akufa na mabanga. Mais mwasi wana kimaki kokima na ye. Zonga siko na kati na mokili yo za présent yo Nzamba permettre oza na bomoi bana ko mona mokindenge lezo tambola bele melelo ko tala bate bele bazaki na kati na Afrique sous ces là qui non na qui no va en Europe na qui no va en États-Unis c'est bien na qui no va en France c'est bien mais lelo yo monde entier est troublé na o bazana na France na o bazana États-Unis na Angleterre Italie, Belgique, Suisse, Afrique, partout, monde ningani. Lelo batu ba kufi bazo kufa tozo ba information na kati na ba na kati na ba radio na kati na ba télévision tozo ba information. Ba information bazo pesa kaka ke non chiffre batu ba kufi na mboko, chiffre batu ba kufi na mboko. Et comme lokola avanti bien aimé na tango na kala liwo ezaki lolenge ezali lote. Lelo zomona batu mususu bien aimé dans le Seigneur toujours même na Congo démocratique on remarqué baliwa oyo bactérie ya théâtre de chez nous bien aimé oyebi oyo kaka ne poison mutazo mona benake non ndeko na ye être semblable vaut mieux kamata poison tela ye muto akufa na ye Bibe mebele to kundi batele mingi na kati na RDC batu basali théâtre on remarqué les poisons Bibe lobi yango na kati na Bible soko moni bandeko bakomo bo bandeko c'est que koya mwana moto ekomi pembeni bien mais esengeli o comprendre o tirer attention mwana Nzambe baye ko libazaki prida batuni question pas Christ ba comprenez que non sengela ki bazala prêt oyo so mutazo tuna question na likamo so ngolo seke likamo na aligné yango bien aimé lelo tozomona makambo ezoleka donc c'est que moi na motakomi pembeni mais po Yesu aya esengeli makambo esalama esengeli makambo esalama soki makambo esalami après nde Yesu Masia nde aye babi ekozana la fête mais ça déjà
débit ya koya mwana Yesu Christ. Donc c'est une porte ya koya mwana Yesu Christ. Bien aimé, on a tous la Jésus. Yesu le bete na ke pa papa na ke obonsela biso esika na koya ozabino. Esika ngana kozala bino boza. Esika kimi ezaka na lola. To sambela rapoto kota lola bien aimé. Ngana ebite soki osambela rapona ni. Yaite soko sambela rapona matériel koleka nango. Ba voiture koleka nango, bilambe koleka, ba griffe koleka nango. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Remarquez Marina Mact. Ba sœur mi balé. Tango yesa yena ndako na bango. Bible le biete. Moko azo préparer ko lamba ko na cuisine. Mais moko le biete afana na makola Yesu. Abitika na vana makola Yesu masia. Parce que na poni eloko mutako boto na ngango azate. Lelo batu musumona ozana bombongo kufi batawoye lopango. Ozana no vivant batu ba solo batiki ka bati le poison kufa po atika lopango. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous allons parler sur la restauration. Quand on parle de la restauration, c'est tout simplement restauration. Tout le monde a restauré, préparé, mettre à bon état. Si on a un restaurant, tout le monde a un restaurant, tout le monde a un restaurant. Qu'est-ce qu'on fait à un restaurant? À un restaurant, on prépare pour les gens balia. Remarquez, parce qu'on a un restaurant. Balata plus bilamba ya pembe, signe ya sanctification. Bien aimé toza basi à Jésus. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Notre mari accueilli, il va revenir pour nous voir aux abisso. N'habitez bien aimé ceux qui ont la carte à mokili, au vandi linine. Ceux qui nous ont bâti on a carte à mokili, les apoto sala mokano ezaye. Bible lo biete nzete oyo ekobota mo malamu te esengeli bakata yango. Tongo nyonso la mukaka matite ko ya kaka olokotaka. Ozala fatigué un jour au katango. Bien-aimé dans le Seigneur. Moto a placé na kata mokili za nzambe. Ngana ole to zubo moyi. Ezana bato suba kufi. Batebele bakufi na maladie oyo. Delo bato bazo kima. Afani to ndako to kangami na bandako. Ba promesse tam so zaki nango lelo ba reporter. Zaki na promesse moko falo zango lobby. Mais ça reporté parce que to continue na ndako mouvement zate. C'est pour cela Salomon abaki était nyoso eza vanité de vanité. Bato bazo wela nona na boma muninga na ngaka kapona zo mbongo OK nango apelelo. Na bato bazana ba mbongo ebe na ba banque nous sommes fermés. Na nango kola tambongo na nzota bi mabola bakeno virus ozo ete lelo po oza la protéger na virus. Ya coronavirus. Esengeno lata masque, lata mabosko la maboko. Pona baba kiteke mutu azana mbongo abima na ye, azana ye ni maladie oti. Zama na posa ya restauration. Zama na posa vie na yo ezala restaurer. Ngana yebi vie na yo te. Oyamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi, c'est vrai. Est-ce que vous êtes prêts? Ce qui est Masia et Lelo, on a bien aimé mon côté bien aimé dans le Seigneur. Kokufa Yesu Nekulus, bien aimé Jésus Azalaki innocent. Il avait manifesté son amour. Bien aimé, on en a pris et pas en Zambé. On en a pris et pas en Zambé. Zamazana posa au se restaurer. Zamazana posa au se restaurer. Bible le bête va se confier que pas en Zambé va se renouveler. Pourtant la titre aux athées. Kotala mo titre ezate onga na za docteur, c'est vrai. Nicodème azalaki docteur. Yesu masia ebisaki ye. Poto kota bokonzela likolo sengelo bota mayasika. Oh bien aimé, comment qu'il trouve pas Nicodème, docteur de la loi. Bien aimé dans le Seigneur. Kotala titre aux anangote. Zambazo benga biso na repentance. Bible le bête repentez-vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. So tali message à Jean-Baptiste. Tant Jean vandaki na désert za kolia mer na souterrain. Bible le bête Jean za kotia malwa musute. Jaza côté assez c'est la repentance. Bible le bête batu ba bukanaki pona koya kozali batisi. Tangu ja tali bango la bise bango libota na nyoka. Na tindi bino boya epai nanga. Mais ja bise bango ke naza na posa bobota fruit digne ya repentance.
bien aimé repentance eza eloko eza important na vie na yo pona kokota na bokonzi ya Nzambe bien aimé eza na mbongo te eza na ba prix te prix ya kokota na bokonzi na Nzambe esengeli muto abongola motema ayamba Jésus Christ lokola Seigneur et Sauveur lelo bato bayambi Christ lokola Seigneur et Sauveur bien aimé bato bazondimela Yesu okosa muto oyo yamba Yesu Masia oh non ngasa na yamba Yesu Masia c'est vrai bayamba Yesu Masia mbala mibale te mais bien aimé dans le Seigneur koyamba Yesu Masia eza important mais loko leki motuya o eza mama makambo lelo oyo eza nini bato bayambi Yesu Masia mais bato bazoboya Yesu Masia atambwisa bango. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur muto ayambi Jésus Christ bien aimé azalaka rempli na molimo santo Yesu ayebaki esengelaki akende abi esengeli nakende soki nakete molimo akoyate tant tokomeza tant ya molimo santo mais batribulation tokomona na kati na mokili même makambo koya na kati na mokili bato baza rempli de Saint-Esprit bazo comprendre makambo nde ezokende Bible lobi ete bakokanga bino na bakomema bino na bakasho tant bakokanga bino bakokende na bino na bagouverneur bien aimé Bible lobi ete bobanga eloko moko te bobanga eloko moko te boloba kaka o nyonso komema na monoko na bino parce que molimo santo nde akoyeba kozala kati na bino bien aimé dans le Seigneur sengeli comprendre eloko oyo eza na ba homme animal pe eza na ba homme oyo baza spirituel na bane 82 bien aimé tant biso tozala na bafermissement dans le Seigneur bien aimé tozala na kati na caprice au Christ tosi bafermissement il y a des hommes animaux il y a aussi des hommes spirituels oh Bible lobi ete l'homme spirituel en contraire juge tout balobi ete na temps oyo tozokende nango bafaux prophète bakobima bokoyeba bango ndenge nini bien aimé dans le Seigneur muto ayambi Christ oh le Saint-Esprit aza kati na ye le Saint-Esprit aza ko témoigner le Saint-Esprit aza ko memela ye ba message ya Nzambe ya Christ na kati omo na ye bien aimé dans le Seigneur le Seigneur le comprendre nous arrivons tokomi na kati na temps ya suka tala bomo na yo tala vie spirituelle na yo okomi tala obi ke non naza na mbongo c'est bien aimé dans le Seigneur Naman azalaki na maladie na pasi na bomo na ye nana azalaki komona Naman akolata bilamba kitoko abimi tanga azotambola bato bazomona ke aza officier tala bilamba officier ndenge ezalaka vraiment na pleur mais bien aimé Naman soki alongoli bilamba soki azongi na ndako azalaki kolela nzoto ne ezalaki na bapota azalaki na maladie ya maba bien aimé dans le Seigneur tala bomo ino malamu ozobengama moto oyo ozali kotala titre te kotala lolenge oyo oza te Bible lobi ete soki oyoki mongongo na Nzambe okanga motema te ntango ekoki Nzambe aza na posa ya restauration mwana moto akomi pembeni tozozela époux na biso aya kobala biso esengeli to se préparer prépare-toi à la rencontre de ton Dieu bien aimé linga restauration vie na yo changer leka na repentance bongola motema bien aimé tika makambo ezanga tina Bible lobi ete tout est permis tout n'est pas utile eza na biloko nyonso ko otalaka te eza na basite mosusu okota bien aimé lelo vi na yo ebeba ozalaka moto ozalaka moto ya basanctification moto ya bapurification lelo oyo bien aimé koma pasi eza na basite mosusu okoti bien aimé yo omoni okoti mpona komeza pasi bien aimé liloba na Nzambe yango nde moto ezali eloko oyo ekokosala grâce na kati omoi na yo yango wana bien aimé tala vi na yo tala comportement na yo tala lolenge ozali soki Yesu Masiya aye lelo est-ce que okokota mboka na Nzambe kolo aza na posa na yo bien aimé voilà le message qu'il faut bien aimé esika oza bien aimé na kosenga yo okanga miso na yo bien aimé obondela à travers cette parole. Seigneur Dieu, je bénis ton nom, je rends grâce à toi Père éternel Dieu. Kolo maloba na yo elobi ete loba na yo ebimaka pamba te sans esala baefe na yango na oyo tata nayebi ke tolobi moke mais le Saint-Esprit tolingi ogravé lilobo na kati na vie ya peuple Nzambe na ramener peuple nyonso azalaki en direct à travers ces paroles entre tes sept mains. Tu nous as parlé sur la restauration. Saint-Esprit nalingi oconvaincre mitema ya bato batala batitre baza te puissance ya parole eko na kose triomphe na kati mitema bato babongola mitema Nzambe tokomi na ntango ya fin posa no ezalaka te moto na masumu akufa posa no ezalaki moto na masumu ayeba kobongola motema mpe akota na mboka na yo Nzambe na tiki foi ya ndeko moko na kati na maboko na yo Nzambe oyo bazongaki nsima oyo balembaki Nzambe oyo bakotaki na bisika osengeli bakota te Seigneur na puissance ya Saint-Esprit
Oh Dieu, kolandisa maloba oyo. Tika obimisa bana na yo. Ya batuba kangolama. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes en salama. Au nom puissant de Jésus. Yo beli tang molai. Yamba guérison. Au nom puissant de Jésus. Rabababababa. Soyez guéris maintenant. Remaseke meneshki. Soyez guéris maintenant. Ba pota yesu bigisayo. Ba pota yesu masiye bigisayo. Kora mashindi biri korashinda baba. Ba pota yesu masiye bigisayo. Yesu Masia, azan Zambé, Bible le bien big qui malade, malade de mon côté, où est qu'on s'opposer na Yesu Masia, toute malade, les ala qui guérit au nom puissant de Jésus, guérison spirituelle, et banako agit, guérison financière, guérison physique, au nom puissant de Jésus. Recevez la guérison, recevez la grâce de Dieu. Kora mashika baba baba, yamba nguya na Zambé, yamba délivrance na Zambé, yo komaki musika Zambé. Zamba memayo pembeni na ye. Mona bikama na zam. Vie spirituelle est changée. Changement zokota. Zambo a changé qui vit à Bartimée. Ou a changé qui vit à Jacob. A commencé à Israël. Zaya béni. Na tongo alelo. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tora baba shika baba. Tora masai mana koria mana sende bereshka. Vina yo changé siko. Transformation salama. Miracle kota. Miracle quota, délivrance quota, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, délivre ceux contre la mort, ceux qui vont t'égorger, sauve-les. Le cheval est équipé pour la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et combat pour ton peuple, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rokayanda Koria Baba. Recevez la grâce. Yo veni na carte de l'hôpital. Yo zo na ngana carte na passe malade. Recevez la guérison. Je recevais la guérison. Jésus-Christ guérit. Au nom puissant de Jésus. Pierre a dit, est né. Jésus-Christ guérit. Au nom puissant de Jésus. Soyez guéris. Au nom puissant de Jésus. Je voulais entendre. Personne soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Rakamana shika baba. Rekemana shindi birikoria baba. Ura baba indi birishe. Ramaseke mene koria mana santa. Ura baba baba. Ozobima. Aux fils d'Abraham, aux filles d'Abraham, aux mérité délivrance. Le lezamu kolonayo, le lezamu kolonayo, au rabashika baba, aux obimanamai, aux obimanazamba, et si kamamakiyo, aux obima, partout et si kotaki, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ramasheke mene koria baba, robo sayamana koria mana sende bereshki, ura baba 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 baba. Merci Seigneur. Merci la visitation. Merci la délivrance. Merci Jésus. Tu as opéré des miracles. Tu as manifesté ta puissance. Que ta main poussa et battre la balle en aïe contre les attaques. Yesu, nous va la protéger. C'est toi qui protèges. La Bible dit, personne ne peut la vie. Je déclare le sang de l'agneau. Je déclare le sang de Jésus. La protection divine. Rekamana Koria Baba. Makile Batela. Makila est protégé. La Bible dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Ramase Kayanda. Remakoria Baba. Ndakunyo Sosa. Et Sopana Makila. Vina yo simba na Makila. Biloko na yo vina yo santé na yo. Ozala invisible. Inattaquable. Devant Bando Kalibota. Devant virus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te protège. Ora masheka yamana santa. Ura maseke yamana semeneshki. Ura baba shikibidikori baba. Merci Jésus. Merci le roi. Merci l'éternel Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, mon Dieu. Merci pour la délivrance. Merci pour la parole. Oh Dieu très haut, nous célébrons ton nom. Nous bénissons ta grandeur. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Tu es puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Oh mon roi.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Moi, Jean-Claude, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te bénisse.